lobi mabe, lelo malamu lobi mabe, lelo leli lobo seki. Ozo comprendre que nzamba za na posa na yo. Ozo comprendre que nzamba za na posa mono ndenge sengeli ya ninga monde na yo. Oza lokola mutu nyonso te. Oza na miswa nzambe na maboko na yo. Oza na manda nzambe na maboko na yo. Lève-toi, prends ton lit et marche. Tambola na kobanga nzambe. Yoka nzamba lingini ni pona yo. Nani azobungiso nzela? C'est qui te fait perdre le chemin? Nani azobungiso na nzela nzambe? C'est qui te fait perdre le chemin de Dieu? Nani azosala ke yo mission okoma na mission ya nzambe na suka te? C'est qui fait que tu n'arrives pas? Nani azolembisa yo? C'est qui te fatigue? Parce que kosalela nzambe eza lipamboli. Ato moni yango na moi na sete. Yeba ke nzambe ata na sima ya liwa na yo bien aimé. Aokanisa même bana na yo. Il va penser ce même. Bona peut pas nzambe bunga te. Le bien chez Dieu, ça se perd pas. Alléluia. Amen. Bona peut pas nzambe e bunga ata après 10 ans. Ata après 50 ans. Nzamba kokanisa yo. Dieu va penser à toi. Bolamwe pa nzambe bene mebunga kate. Jonathan asalaki bolamu na David. Eleki Jonathan kufi. Saul tata na ya kufi. Mais David tanga komaki na royauté. Akanisaki bolamu wa Jonathan. Alléluia. Akanisaki bolamu wa Jonathan saliye. Lelo ba problème ozokutana na ngode commission incrédule. Olobi na osa su malamu te parce que son na sala akaba tu malamu. Bazong c'est la ngaka mabe. Ngana osunga su te. Bien aimé, ngana émission continue ko sala malamu. Je te conseille na butu alelo. Continue ko sala malamu nzamba bo sala malamu. Pe ko sala malamu babota malamu. Yaluka mona moyi na sisi. Okoza mutema mabete. Soko lukoko ma mutema mabe pona bato esimba te. Oba nous avons des décisions comme oh nous kokaka ko sukisa moti. Parce que ça donc to likabo o nzamba pesi yote. Koza motema mabe pona ngai na loba ke eza likabo. Koza pe motema malamu pona ngai eza likabo. Alléluia. Mutu aza motema malamu. Boko yebisa na te ki akoma boye pour ba tumasala ye. Il va devenir mauvais parce que les gens ont fait du mal. Je peux pas y croire. Soza motema malamu. Ata ba basali yo mabende. Les gens ont fait du mal. Otika la ka motema. Tu vois ça? Parce que ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de Moutou à chaque likabo na katina. Cette bénédiction en toi. Alléluia. Ça dépend de Moutou à chaque likabo na katina. Pour nzamba kozo lipa molia o ta pese mo o te. Ceux qui ont bungi na nzela nzambe le Seigneur a telemi place ka yo na ebo bunga kazo zelo zo. Soko zongi a tisi suma ma to mona mo bana bana Israël. À chaque fois bana Israël bana bunga na kweza sanzamba. À chaque fois bana Israël bana sambi na nzamba bikeko. Bana ko kota ba étranger. Des étrangers. Nzamba bana ko beta bango fima tindi bango na ko umbe. Tant ba ko comprendre que basaki na be. Bazongeli nzambe. Nzambe ba zongeli na. Nzamba zamu. Dieu comme ça. Après la mort, quel est ton sort après la mort? Nzamba za na poste to za agréable bien aimé na misinae. Mission ni nzamba tinda ki yo bien aimé o yo détourné na nzela. Mission ni nzamba pesa yo, mandat ni nzamba pesa yo. Alobaki na yo nini premier jour oh yabaki na ville okola mokonzi pe mobikisa ba premier amour échange na yo na nzambe ezalaki nini aprometaki yo nini tozonga na premier amour tozobungisa yango moye tomona loboko ya nzambe parce que nzambe olinga mona tuna nini pasa tinda biso to détourner mission nzambe
C'est de tourner des missions. Nzambe ana posa mon la vie à sainteté. Dieu veut une voix dans A mon oza misala na kati ya tonga na ye. Dieu veut te voir dans A mon ka ozosunga misala na ye. Dieu veut te voir. A mon ka na se makolo na ye. Il veut te voir sous ses pieds. Na mona batu nyonso na te ba olala. Na bonne nouvelle ezobima pe na beli ozolala. Et c'est toujours veiller. Bible dit veiller et prier. Totiki banda kutoye pe na retraite, toye na so olala. Pongi. Eh! C'est dangereux, hein? C'est dangereux. Bible dit veiller et prier. Mungu naza ko rôder, azo luka nani a dévorer. Veiller et prier parce que il va falloir apprendre de chercher qui dérober. Provision. Tout mécano ne peut pas provision à bon Nzambe. On essaie d'avoir des provisions de Dieu. Tout mécano peut pas provision à bon Nzambe. On essaie d'avoir des provisions. Tout le monde makambo mike baloba ki basala ki bazongsa ki na tiki bo na kosala boete po na nani asala ki ngabo na kozongsa boete po ki nganda asala ki ngabo ngaba pasteur balembi singa foi na ngelembi abandon de foi na ngonga oh bible bitongo bo mona mama kambo mabe komi kosala e komi tina liese bilo bakibo otanga mikanda oh bozala prudente bana nzambe le sika tozala prudente komi kosala abandon de foi. Tout ça le contraire ya maloba nzamba yebisaki biso nyonso toomona lelo na christianisme na makambo nzambe bible loba déjà tout et yebisa biso déjà que tant tokomona makambo abongo matiti na liesa tozala vigilant to ngana veiller pona yo pe veiller pona nga mais les sika tozala éveiller biso tokomi biso kosala abandon. Des fois. Nana benga. C'est pour ça qu'il y a peine pas nzambe. Il y a qui pour bana. Oyaki pa nzambe po akoluka bala oyaki pa nzambe po oyaki koluka mongo oyaki pa nzambe po akoluka mukanda to oyaki pene pa nzambe po na bomo ya si parce que soki toyaka pa nzambe toyaka koluka nde la vie éternelle naza na kimia parce que so oyeli libala eza te lobi so po oyeli libala obali lobi po opema so elaki mwana za te lobi opema so po elaki mwana